Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino tozali na esengo ya koyeba ko retrouver bino bangonga oyo poto yeba ko solola bon mon misano ndenge tozui habitude ya ko partager na bino ba sujet d'actualité ba faits sociaux ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo boyebi que actualité ezali pekaka dominé na maladie oyo ya virus Covid-19 oyo ezali ko continuer chemin nango ya mabe ya koboma batu esengeli na biso to mibatela to continuer qu'observer ba mesures barrières ndenge ba pesi biso poto bana ko se protéger boyebi que traitement efficace contre maladie wana ce jour ezali kaka prévention. Alors sujet na biso tozali ko sala mo retour sur affaire ya détournement ya ba fonds destiné na ba travaux ya 100 jours ya chef de l'État boyebi que ba interpella ki pe ba kanga ki directeur de cabinet na Vital Kamerhe Ngongo tozali koloba kazali na kati ya prison centrale ya Makala batiaki sous mandat d'arrêt provisoire depuis le 8 avril mais ba information moko toyoki ezali koloba ki kuna na kati ya Makala santé ya Vital Kamerhe ezali malamu te azali kobela probablement peut-être par rapport à ba condition akutani nango kuna nde loko tolingi to meka moi moki ko analyser sur situation wana mais avant to ko kota na détail information wana na tiki bino bo landana no confirmation ya ba problème ya santé na pesami par ba proche na ye notamment Timothée Lenoir azali moko ya ba allié na ye oyo ayebisi biso très clairement que santé ya Vital Kamerhe ezali malamu te na ngongo tozoloba bolanda ye bon na sima tozozonga à tout de suite. Réellement bandeko bakotala nga bayebaki Vital Kamerhe est très malade. Ça c'est une information sûre. On a bengaka Vitalo est très malade. Kozwa mutu ndeti Kamerhe kotia na ba conditions na nul n'est au-dessus de la loi. Nous laissons la justice. Voilà, Bouti Kolandawana, Timothée Lenoir, où Yazali Moko Abalia Vital Kamerhe a confirmé que l'état de santé n'est pas malade. Mais si on a lingi, Bolanda Penza Moko Aba cadre à UNC Azali juriste Basile, où a abordé toujours dans le même sens par rapport à l'état de santé actuel de Vital Kamerhe dans la prison à Makala, ensuite Tozali Kozonga. À tout de suite. Problème. Nous confirmons que santé Yamanamboka Vital Kamerhe est malade. Toyebisaka Batu, invité à ce moment très difficile, un leader comme Kamerhe, Kochaï na Makala, c'est un danger. Batu balobaka non, INC, ezoloba nini, mais tolobaka ango ezaka problème, comme Batu, c'est un acharnement, tolobaka ango acharnement, Batu baboyaki. Tolobi, le moment n'était pas propice, parce que maladie ezali, place wana ezali place moko ya malongate ezali pe place moko ya malamu te. Nous disons oh non c'est comme la présidente nationale na biso ya pour la nation congolaise ba responsable ou tout batu oh batindi kuna ba ko répondre na ba acte na bango. Sa santé n'est pas normale, l'endroit où il est ce n'est pas propre et puis nous sommes dans un moment où coroner Zotambola toujours comprendre. Et nous disons il y a une main noire derrière les dossiers de Vital Kamerhe et c'est un acharnement et humiliation. Ce sont les termes que les gens de l'INC ou les cadres, les membres, tout le monde, même les avocats, utilisent avant, mais tu vas comprendre qu'ils sautent. Aujourd'hui, la santé du président national n'est pas bonne et toujours le président Vital n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ce n'est pas à moi de confirmer parce que je ne suis. Voilà, donc Toti Kolandawana, deux intervenants, Tolandi Timothée Lenoir, Alia Vital Kamerhe, et Tolandi juriste Azali cadre à UNC Basile, où informé biso que santé Vital Kamerhe Azali Malamote na kati ya prison centrale ya Makala. D'ailleurs, cadre à UNC qui est même plus loin, à Talisi que ceux qui
eloko moko ekomeli Vital Kamerhe bakotenir pour responsable en tout cas bato oyo basalika se retrouver na makala na contexte ya lelo avec cette maladie à virus corona et donc UNC a tenir bango comme responsable. Mais question oyo et tindi biso to ko réfléchir sur makambo ya ba maladie surtout notamment ba acteurs politiques hein to bato ba yebani na kati ya prison mingi soki mutu moko ayebani a koti prison mingi omona ka lisolo comme akobeta make azali maladie et pour certains ba sollicitaka ba pe ba obtenaka ke ba koka kobima pour raison de santé mais pour d'autres ba maintenant bango kaka to monaki par exemple na baka lokola ya Pasteur Coutinho akotaki na makala nous souvenons encore na mouvement na ya lansaki ya Sauvons le Congo il s'appelle ça qui régime ya tango anate pe ba salela ki ba ko créer leye ba kutanya surtout mascarade nyo surtout ba salaki ba piège qui et akotaki na makala ko bimana ye zalaki vraiment très compliqué à bimana ba sekel ti lelo bobi ka salaki AVC na kati ya prison sengela ki bima bien avant depuis kalaton bazali ko pesa ba alerte sur état de santé na matikala ko bimate ye ezalaki pe vrai que santé na ye ezaki mabe parce que ti lelo akoka ko se remettre totalement te donc ndenge akotaki na prison za ndenge abima ate d'ailleurs na ngongo tozolo bazali na mikili ya poto et pas yoka kendaka justement pour des soins appropriés tout ça na baka où ezali légion to monaki par exemple avec honorable Franck Diongo tango bakangaki ye pe bajujaki en flagrance na bamakamyo sto bakoselaki tanga kotaki prison d'ailleurs il a été sérieusement bâillonné na moment bazayo kende kokanga ye tanga kotaki pe kuna santé tungisaki makasi pesa qui est liberté wana te pour kia koka ko se soigner to mona ki na ba Diomi Ndongala to mona ki na ba bâtonnier Muyambo to mona ki même na Jekoko ba problème ya ba rein et Jekoko ba tikala ko pesa ye liberté wana te abima ne serait-ce que pour à se soigner to ki ko mona lisusu que ntango par exemple ba kangaki ministre provincial et intérieur de Limakambo pour na assassinat ya médecin au babomaki Monique yetanga koti au mérité mbala moko asengi liberté pour des raisons ya santé abima pour que akoka kolande la soin heureusement na kana en tout cas baboyaki parce que zaki na en bonne santé wani zaki lokuta pour naka ko se soustraire na justice mais bomoni que ba opposant la plupart au bazale kokota et lorsque bazaki réellement na ba problème ya santé jamais batikala ko pesa bango occasion pour que bakoka ko bima Vital Kamerhe tolandi proche na ye oyo atalisi ba condition oyo zali na kati ya makala et loko wana e pesibiso mwa mawa parce que Vital Kamerhe akangami plus ou moins une année après que Félix Tshisekedi a comme président Mboko et directeur de cabinet na ye quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer justement conditions ya bato basana prison pour que ye ou azali plus justiciable comme tout Congolais akoka ko se plaindre du moins ba proche na ba se plaindre que ba condition les amala condition à makala les amala pour la nani c'est ça la question condition à makala les amala pour na ba diokotaki ti ba mi santé malamute les amala pour na ba Jekoko mbati ba bima ki santé malamute pour na ba continuer non pour Kamerhe non nous pensons que sengeli vraiment soli to zali ko lo la likambo ya état de droit et sengeli et confirmer penza égalité ya batonyo surtout devant mibeko ndeza likolo ya bato donc mutu moko te akoki kozala likolo ya mibeko bien entendu s'il est vrai qu'effectivement Vital Kamerhe azali malade ndenge information concordante ezali koloba certaines sources bazali koloba qu'il aurait un problème de diarrhée un problème sérieux de diarrhée et peut-être qu'ils a effectivement lié na condition na soit p peut-être qu'avant même qu'à côté état de santé nezaki déjà fragile et que en tout cas et puis baono se bakotsa ki nani mikanda ko bakende o azobela pulupulu azosala mutu mo de tête tension la tension ko banda wana basali pe venta bazawana bakufina tension to ko banda la place wana prétexte zalité bon to comme na dossier à papa Kamerhe to yoki que papa Kamerhe abelaki asengaki ba mema en hôpital baboyi komema ye elekaki nini aza kobela ya solo qu'est-ce qui s'est passé au juste papa Trésor bon na boloko vraiment pour tout le monde était ezali les communs de prisonniers donc c'est la makambo te
Donc il y a Sali Nini. Moi, je suis vertige, moi de tête dans le boulot. Mais, par le qui est toujours Atikalaga Kawana, Milaga qui se place Wana. Parce que prison, c'est comme ça. C'est pas possible. Et puis, moi, Bouiboué, comme mon anzoto, c'est tout à fait normal. Moi, ma kwanza, comme une fois, c'est le fait de tout le monde parce que toilette est publique. Dans la toilette, il y a 30-40 personnes. On met ça dans un côté, ça fait beaucoup de temps, tu n'as jamais vécu ça. Pour nous, couper, il y a ma façon, ce qui signifie mieux, mais ma kwanza, vous en avez. C'est comme papa, mais comment vous avez la bilo pour pe boboli ke azo le kalibu mon papa langai, mais malgré ça baboya ki en hôpital. Bon so yo kufe la bino wana papa, hein? Ah bon, je dois pas tout dire, bazali wana profiter, il y a mal à la loi na kosa ita ko bela mais ça vous fait. Et que tant que sous na condition wana et situation et qu'on s'empirer et là c'est à la justice p direction je crois à prison centrale Yamakala ko évaluer situation wana peut poser problème à qui de droit pour que bakoka ko faire bénéficier d'une liberté en rappelant encore que yenga zali wana zali mis sous un régime un mandat d'arrêt provisoire et donc le dossier étant toujours en instruction toujours en étape il y a procès donc à coquille toujours Kobima, je ne pense pas qu'il y a un naïe, azali mutumoko crainte ya fuite naïe et qui se justifier. Et donc il est tout à fait possible qu'il y ait abimame Koyoka que Vital Kamerhe a un problème à santé, qu'il a maintenu en prison, en même temps qu'Okanisa qui bazali kakali na président Félix Tshisekedi, ils ont ça la moi tout passi, tous allez comprendre parce que quand même tin à niveau wanate ou ce que comme à niveau moi c'est que ça na humanisme bien sûr, indépendance il y a justice mais justice en gros ils allient moko pour la bâtonnier surtout et même pour la bateau yo batomber na mbeba bangope il s'engage base à la protégé par la loi parce que la loi protège aussi droit à défense et donc ils allaient kakate que parti où ils allaient fondre dans droit où ils allaient se défendre dans droit donc c'est dire que si effectivement il se pose un problème de santé sengeli bakoka ko bimisaye pour qu'ils aient soins appropriés nandenge elongo banye sengeli te lelo makambo koka kosala mandenge salema ki lobby oyo ba continue ba diomi ba muyambo Franck Diongo bazalaki victime kututo mitu na ka vraiment mutu azan la longévité na prison makasi na ba personnalité mingi toyeba peut-être que les cas dit kapenda ça te mais yeto ka kapé jamais que atombaki soit malade to ba lobelaye et c'est quelqu'un qui reste tranquille mais ça ni pe na vie on dirait santé na épée et mais ça nango est-ce que ba misusu ezaka ka cinéma ba jouaka on ne peut pas confirmer par l'affirmative, on ne peut pas confirmer cette information parce que tout le monde a qu'effectivement que tant le pasteur continue à bima qui tout le monde a séquelles par rapport à l'état de santé naïe bien sûr, mais sous utiliser la stratagème il y a le lingue pour que on se soustraire la justice ou se souvenir na ba péripéties sous il y a affaire Moïse Katumbi ndenge à ces c'est soustraki na justice pour des raisons de santé mais une fois comme qui na libanda na poto tout le monde qui directement que mon reprenant ba activité naie normale wana pesa la mais je ne pense pas que na niveau Vital Kamerhe koki peut-être cause à la bongo peut-être qu'effectivement il a un réel problème de santé et qu'il faudrait que justice et ba cause la bonne décision wana pe cause la koloba droit n'imbramo balobara que la justice doit dire le droit donc wana cause la pe koloba droit parce que tout le monde a droit na ba soin de santé. Donc voilà, les solos tonga que tu échangé moi mon kenabino en rapport na moi fait au yokoma pe moi mingi ya bato akoti makala ba problème ya santé komi mingi pour moi na azo continuer souffrir kana problème na santé lelo yokomi le directeur de cabinet chef de l'État, je rappelle qu'il est toujours directeur de cabinet puisque ba Longoli était chef de l'État Longoli était Yemokopé a démissionné était. Tous allez toujours quand dans contexte ya maladie yo coronavirus c'est ngena bisoto
tomi batela to continuer qu'observer ba mesure barrière pour empêcher propagation ya maladie wana et cause la façon malam pour la biso ko protéger ba famille na biso pe biso moko bozali kolanda DMTV soki bosepeli botika la biso j'aime mais que ça bien soki ozanon pas abonné to koka ko s'abonner pour cliquer na cloche qui apparaître juste à côté pour comme désormais notifier na ba prochaine vidéo na biso. DMTV vous dit au revoir.